Mapanda songanzira leko ya dide baindo akolika ya maboko manyoe. Maibo ina yango ejaliyo liko ya baindo balinga te kombo kaka futuka. Balinga te kombo kaka Futuka. Ata oza moke monene molai mokuse kombo kaka Futuka. Oh mawe. Oh mawe, oh mawe. Oh mawe. Oh mawe. Bandeko batali ya invité topesi bino mbote mingi bino bayebozwi libaku ya kolanda biso liso na mokolo mwa lelo totomboli bino matondi mingi ezalaka esengo mpona biso koya ndenge balobaka kose ressource koya koyeba ebele koyeba mazali komonana na miso oyo babengaka miso spirituel mpe lecture ya makambo ekoki kosalama ndenge mokili eza kotambola na yango mpona lelo toyambeli bino lisusu mfumu mpusu azali ya kopresente te epai na bino na lombango mpenza tokende kopesa mbote mingi na mfumu mbote mingi nengwa balanga mpona nini te bandeko balandi baso na bisika bie bazwami na kati ya bandako to mpe na bisika nyonso matondo mingi na kofungolaka biso ekoke ntango nyonso tozala na posa na yo mpona koyeba kosola na yo ezalaka vraimen ndenge baelepoto balobaka bénéfique mpona biso na yango totondi yo matondo mingi lokola mpe bolobi yo biso tolobi bino totondi bino kotondi fumu tokoki yango ete tosola nyonso tolingi toyeba nanu sango ya vuvamu mais bato mpe ntango mosusu balandi mpe bayebaka te vuvamu elingaka kolakisa nini ngai nayebi kani ebandeli wana ezaka vutuka continuité nango nayebaka mpenza te ezalaka nini vutuka vana mpambu ovidila nalinga elobi zonga na esika oyo yo obungelaki moto moyindo aza na likambo ya makasi mpenza na bomoi na ye po pamba te ebele bazoyeba te vuvamu ezalaka nini nde wana okoyoka asala lingomba na ye kombo nango vuvamu te nasambelaka na vuvamu to mpe nalongwe na vuvamu to nalingi nakota na vuvamu to lingomba na ye alingi akompare yango na vuvamu te vuvamu religion ya bayindo oyo mfumuki mbangu azaleli mobikisi ya bayindo mpe botata mokeli to bonzambe ya bayindo elingi koloba boye soki tolobi toklase molongo na ndenge ezaleli mindele bazali bakretien yesu aza ya bango baarabe bazali bamusulman mahome aza ya bango baasiatique baza plus babudiste buda aza ya bango lokola baindien baza na hindouisme shiva aza ya bango me bayindo baza ya kobunga lelo ndakisa na bandeko balandi banso bayebi te na mikili ya poto précisement mingi na France professeur moko asali caricature ya mahome nsima mikolo mibale mwana klase na ye aye kokate motu likambo wana ebendi mindondo makasi président ya France Macron asali déclaration na ye na lelo tozoloba baarabe donc bapays arabe oyo religion na bango islam baza ya kotomboka baambassadeur nyonso ya France na bapays arabique baza interpellé par contre na Afrique mpe toza na bapays islamisé ndakisa ya Tchad, Sénégal, Niger mpe mosusu totala me bango bainterpellé baambassadeur ya France te na kuna na Moyen-Orient baarabe babandi koboyikote do baboyi kokonsome biloko ya France omoni ke kaka mpo basimbi mahome soki mpe basimba yezu baeuropéen nde banga batomboka soki basimba buda
asiatique nde balingai batomboka. Alors logique wana soki toke nango soki basimbi mfumu kimbangu bayindo nde bakotomboka omoni me bayindo bakomi nano na niveau wana te parce que nano basosoli te ete baza ya kobunga nde bongo vuvamu kovutuka ezali kozonga zonga nde na bonzambe na yo po lelo bayindo baza na problème sérieux baza na likambo sérieux ezaleli nyonso moyindo azosalela ezaleli oyo ya déviation donc elingi koloba mondele akomisa moto mwindo œuvre na ye donc moyindo ndenge bozomona ye bongo ezala na spirituel ezala na politique ezala na science aza lisusu œuvre ya nzambe te aza lisusu ya nzambe te kasi azali ya mondele fumu bato mingi mpe esika bakondanaka bino balobi ete boza trop radical soki tokei lelo kotala ata bato basalaka bapasteur baza na religion ya bapaya ndenge bino bolobaka me bandimaka Simon Kimbangu lokola prophète ya bato bayindo bandimaka me radical na ndenge nini oyo bino bolingi te lelo mokili eza globe moko biso nyonso tozokutana par rapport ya échange ya baculture tomoni bino moko mpe bozosalela biloko ya bapaya ya bamindele kasi kote wana ya bino koloba ete Fumu Kimbangu kaka nde Fumu Kimbangu po ete lobiko ya Congo eya ou bien ya Afrique mobimba il faut daka Fumu Kimbangu kote wana nde bato bazalaka d'accord na bino te par rapport ya vision oyo bino tolingi kopesa na bato na ndenge lelo mondialisation ekomi matondo mingi justement ya wana lobi ke baza œuvre ya mondele soki bazalaki œuvre ya ye moko nzambe balingaki bacomprendre po kala te na uto oloba wake soki bolobi toza na mondialisation bongo sikoyo bapays arabique esiliki mpo na nini mpo mokili si esangana soki ala ye wana yawe mais sikoyo religion ya Mahomet ezolobela ala mais soki eza religion mondiale bango kuna na part na bango bakarikature Mahomet mais batika sikoyo nzambe areagir mais mpo na nini zelonano mama mpo na nini kaka mwana ya baarabe musulman nde ake kokata professeur na ekini epuis président ya mboka wana ozomona sikoyo olie kutuler busu ministre ya justice a traité problème wana non président de la république bien sûr soki ezalaki na Congo awa ke bakati soit na Afrique na pays africain awa bakati professeur moko kingo balobi justice kanga mutu wana sambisa ye mais au moins sikoyo te komi problème entre christianisme na islam baluki te nationalité ya mwana classe wana oyo asali likambo wana mais ono ya religion sikoyo mpona kolakisa ke bato bakoki kokutana ata otima gorodo na bazundu do grenouille esika moko mais identité ezali ya kokesana entre crapaud na grenouille bien que baza bango nyonso babatracien omoni et puis ligorodo akoluka te akende kosacouple na grenouille ovi ya kodétruire nature parce que espèce moko ekokufa eza lelo soki obali mundele race ekufi parce que ni mundele ni moto mingi akobotama na kati wana akozala race intermédiaire alors soki bato balobi na biso ke toza trop radical parce que bango kuna bapasteur bazondima Mfumu Kimbangu pasteur ya moyindo soki andimi Mfumu Kimbangu akosimba lisusu kote ya kombo ya Yesu te mais est-ce que bapasteur ya mindele bazoya mpe awa balobi no tozotolere babandi mpe kote ya Mfumu Kimbangu il faut to comprendre mondele ntango ayaki na mabele na biso aboyaka cohabitation entre biso na ye asala yango te mundele aye epai na biso achasser le naturel donc abengani boyindo aplace ki mundele na ye et ainsi ya komi dominateur biso tokomi badomine est-ce que biso na mindele tovandaki na même pied d'égalité te siko chasser le naturel il revient toujours au galop siko ye pa ye
kiboyindo yango na siko ezoya siko bino bozosenga cohabitation mais cohabitation bozala na côté ni soki lobby azalaki dominateur biso ba dominer alors boye bango malamu ke sans réparation ya préjudice au mundela kozaki biso biso pe toko dominer déjà ici banda salama réparation préjudice banda ko basalela la wa côté ba allemand basalela basenga bolimbisi ba belge dernièrement ba belge ba mwana ba senga bolimbisi pona nyonso elekana kana Congo na oyo roi Léopold II asalaka na Congo toza komona lelo bazolinga mokili evanda na kimia peuple moyini bazana posa na mote na mondele bazana posa na ngote ba mindele so bazalaki na posa na ngo nzambe bela zo beta bango na corona te soki bazalaki na posa ya kimia depuis 2017 tokomela ki bango tosali bango rappel ya 1917 makambo eleka na Fatima ndenge ba prevenaka bango pona 1921 koya ya mobikisi na biso tokomeli bango tokomeli pape ba dirigeant européen pe américain ke boyeba malamu tant que bokosala réparation te ya mabe bosalaki bokobetama mandoki na bino ekosala te eloko te na mokili e kobetama na bino ekobanda na Asie yango bazomona tozwaki occasion ya kosolola na Belge moko ya mwasi na baninga na ye bapolisier soki basoda Belge na ambassade ya Belgique tosololi tolimboleli bango makambo basante te e na 2019 corona bandi kobeta bango ti ndenge akoti na bango na 2020 oyo ndenge azosasa bango toyebisaki bango dernièrement ke batie bino na résidence surveillée mais akalimi ekozala donc elingi loba bakopemisa bino mwa moke eza période mpo boya kosenga pardon mais balingi te yango bazobetama lisusu alors bozoloba ke non basengaki pardon bazosala basemblant pardon ezalaka boye ndenge balanga nasalaki yo mabe mbala mosusu yo oza koignore mabe wana mais na remarke pai na ngai ke na bandi kosibir baconséquence moko oyo ntango na raisonne nalobi non eza mabe nasalaka ndenge balanga to ndenge balanga amilelaka mpona mabe nasalaki nakoya epai ya ndenge balanga limbisa ngai mpo nasala yo mabe oyo na oyo yambo bolimbisi ekoma epai ya nzambe esika nzambe azali ndenge balanga esengeli andima bolimbisi wana soki ondimi il faut conditionner yango parce que yo bomaki mwana nanga parce que obukaki ndako nanga parce que osalaki bosalaki boye okofutanga eloko boye na boye en guise ya réparation soki owana esalemi nafuti nde nalimbisani omoni zela nalimbolela bino mpo batelespectateur baza na posa ya boyebi na masolo oyo boye nango napesaka bino exemple moko ya léopard na vita bato ya léopard balobaka ate baancien champion d'Afrique na baparticipaki na coupe du monde baamite ya mabe bato ya vita mpe balobi kaka idem baancien champion d'Afrique baamite ya mabe ngai nakenda koluka badirigeant ya vita nake koluka badirigeant ya léopard mpona explike bango baraison oyo esalaka ke léopard azwaka coupe lisusu te ya Afrique des Nations ndenge moko na vita nayebisi bango bozwa baentraîneur ya makasi bozwa bajoueur ya makasi mais depuis 74 pe 73 ti lelo bozozwa te bacause ezali cause wana ezali mabe bosala bango baancien champion wana donc ngai koya te ono papa nkusu soki topesi yo autant est ce que okoki kofongola biso mpo match toganye babengaka ngai lemso léopard azobeta lemso vite azobeta nalobi te ngai en tant que chef spirituel continuateur ya œuvre mfumukimbangu nazali kolimbola soki osalaki mabe epai ya mutu kende epai ya mutu wana osenga bolimbisi bobongisa yo na ye tosolola na badirigeant ya vita na tozala na bango na stade Tata Raphaël donc epesaka lelo bakosala nini mpo ebele ntango tobi 74 mingi tomona bakufa mingi me batika basi na bana
bakufa lelo bakoki kosala oyo mpona ezala réparation ezala mpe makambo ezonga ndenge esengeli mawa na bacontemporain parce que lokola bayebi ke biso toza na religion africaine soki bapesi raison balobake non basalela maye biso tozoyebisa bango mpona bango lokola balatami na lolendo ya français bazobenga nango kindoki te bazobenga na bango kindoki te eza soni mpona bango mpo bandimi contemporain na bango mpo mokusu wana bakombatisa ye nde eloko ezosala bango mpo ngai nayebisaka bango boye eza mobeko ya tata akende likolo na se ngai naza koexplike bino baprincipe ya mokili tanke bokorepare eloko wana te gardien akoolongwa ataka a 1 mètre akobeta libaku bie kokota te soki ezalaki ke mpo bozwa coupe na bi wana et combien de fois te barate coupe même bato ya vita même bato ya léopard donc eza kisi te eza bondoki mpe te kasi ezali koyeba mokili moto mwindu eza mpe likambo mpe ya traitement makoki ezalaka mpe te bapesa bango baprime avant match tozwi likambo ya léopard fumu entraînement malonga eyalaka te ezalaka fasi ya bajoueur ya bamboka mosusu fumu toloba nanu te likambo kote spirituel esengaka mpe endurance traitement ya bato ndenge psychologie ya bato bajoueur bazokende baadela na baproblème na mito bafuti bango mbongo te bakokoma kuna esika malonga kolala eza te tout ça ça joue aussi na psychologie nakoki koyebisa yo na période ya oyo neve ata claude oyo ya bamindele oyo bazopesa bajoueur prime avant match prime avant match ngakutula lobi omwana wapi obeti nanu te bapesa prime problème ezali tozwa ndakisa nani entraîneur ya vita ibenge gardien ya vita nani lukombe napesaka exemple wana na président ya vita tango fort ya longwe tokomi na mama kazadi kasi nazwi epoke na bango bazali bato misato bawumeli makasi na vita bazalaki mpe na bameilleur joueur bakomisi vita combien de fois te mbala mosusu mpe ntina finale bapesi bajoueur na bandako na mituka bakokisi na bacondition mpo soki tozwi na léopard bolobi ramase mais tozwi nanu kaka na vita me bazwi coupe te alors naye na léopard problème eza boye omoni mama soki moto asali eloko aréussir il faut boyeba ke chance eza koaccompagner roi Pelé awa na Congo roi Pelé apola awa 3D premier match na ye azalaki professionnel équipe ya Santos ezalaki professionnel awa tozalaki na baamateur mais Pelé aya awawa Pelé roi Pelé abeta bale awa premier mi-temps nyonso 0-0 deuxième mi-temps Kondo Freddy Mulongo asera ye Pelé azokoka kotia bite tikino anyataka ye apesi ye cheville okuta esalika tikelaka mpe bale nde Pelé aye kotia bi sayo mokili atie mpe Santos bi D1 ntango aye mbala mibale babeta ye 3D awa léopard oyo ezwa coupe d'Afrique eutaki korate na 70 léopard wana baye kobeta na 74 me bautaki kosala mésaventure ya wadmedani na 70 na Soudan ntango babengani entraîneur oyo André Mori nde baye kozwa Vidinik Yougoslave wana André Mori France donc problème eza boye boloba nangaki bazwa nanu banganga makasi te boloba nangaki bazwa baentraîneur ya makasi te mpe bazwa bameilleur joueur te problème place ezali bokoki na bino koréunir nyonso mais il faut chancer accompagner bino sikoyo bango eloko eza koaccompagner bango malchance parce que bato moko bazolela quelque part nakopesa exemple moko léopard azobeta pa abandi kopola baancien babengi nga kaka baoyo baancien champion babengi ngai balobi mfumu léopard awa mobulu ezali est-ce que okosala ta likambo te mpo léopard aganye nalobi bosenga na bino ezali bazosenga mfumu osala likambo wana ekomi osala kindoki te te
bayebi ke nasala wana bango kosala bazozwa lokola nganga to likambo nini ntango babosala mwa likambo bon wana makanisi ya bato ezalaka ke lokola ngai nde motu nakanga leopard yango nde sikoyo ngai nayebisi bango boye tata likambo sengi eza esengo mingi eza malamu ngai nakoki kosambela na nzambe asunga leopard aganye nasambeli kasi yo kaka lero koloba ke moto akura ye kokata courant kolela na yo ekopolisa bango mpo bazwa coupe te donc na match oyo bakoki koganye mpo yo osengi na yo mais mpo bakende na coupe bakozwa te mpo yo okolela ntango yo okolela likambo ya courant to mai to minerval ya mwana to ndako okoki kofuta te eke kotala mbongo na bino oyo wana bazwaka na 74 na opération moseka na mbongo na bino ya participation na coupe du monde alors bilakeli ekangi bana oyo donc tosala nyonso tolibere Congo football nakotisi mikanda ntina baministère nayebi te naza ndeko na bino nake kodécouvrir secret ya eloko ezosala pasi nakei na explike bino nini na nini bokoki bosala mpo Congo ezala libere sportivement mpe na ngambo ya football baboyisi konga na sala libération ya Congo yo ozoluka ngo kaka lelo na ndenge ya sportif te libération totale mais wana napesi eteni oyo etali masano mpo yango mpe nde etombolaka kitamba yango mpe esalaka ke bomeka komesure état spirituel na bino mboka ok fumu tozonga nanu mingi na kote ya vuvamu parce que na bino tolobaka ebele kasi lelo tolingi toyeba nanu uta vuvamu ebanda kino lelo ezo se retrouve na esika nini soki moko biosala bilan par rapport ya appel na yo osalaka na baye nyonso balandaka yo lelo bato mwindu vuvamu ekoti mpe na mikili ya bapoto mpo bato mingi mpe bazokoadere na vision na yo lelo tomoni na mikili ya poto bato mingi bandi kozongela mpenza prophète Kimbangu kasi so tobi tosala bilan lelo ya église vuvamu yo moko oza kaka esika ozalaka kino lelo ou bien déjà mangomba mosusu mpe vuvamu tomoni yango mpe eza kosetendre ngambo na ngambo matondo mingi nengo balanga esengo naza nango na ntango naza komona na bato mosusu bakeli mangomba na nkombo ya Mfumu Kimbangu mpe balati bamakaron ya Mfumu Kimbangu soki nakanisi na ntango oyo nazozwa foto ya yambo ya Mfumu Kimbangu lokola nasala eteni moko ya sérigraphie nazotyango na polo nazokanisa nasali otokola ya Mfumu Kimbangu naza kosala foto ya Kimpa tobandi nanu bobambango na bamir botya na bamituka bosala boye tobandi koteyesa Mfumu Kimbangu tobandi kosalela yango bacampagne baconférence tobandi koleka na radio na télévision et après tobandi koyoka okuna susu akeli lingomba ne ya Mfumu Kimbangu okuna siko na lelo vuvamu eza presque mondial parce que na bamboka presque na lobi nyonso vuvamu tozali mpe na bamangomba oyoyo ekelami ata baoyo kaka bazokende kofingaka wana na ntango basimbika komba Mfumu Kimbangu baza bavutuka donc na lelo toza na esengo mingi mais pasi mosusu tozali na yango ezali nini pasi tozali na yango ezali ete bandeko mingi balingi kofinga donc baza kofrene élan ya lobiko ya bayindo parce que nakopesa bino ndakisa moko mama na ba 2007 logique biso na bamindele ezalaki 2011 tosilani mpenza me likolo ya bato ya likunia ya lokuta nayebi te soki mpe bazwaka mpe modimo tata mokeli babandi kokomano mokusu wana awuta epa na nga azala élève na nga bato oyo bakomprenaki na ntango wana message
balingi bamema mouvement ya bacombattant babunda mpona libération ya Congo suite kaka ya lokuta wana bacombattant bakanisi mpo mutu wana yebisi bango ke ye bolanda ye te eloko azoloba bongo mpo aliaka mbongo ya Kabila donc bacombattant balongo donc ye alinga mema biso na mopepe na ye tokende koluka kolibere Congo na maboko ya mundele nzoka ye azoprotege président Kabila nde bacombattant bazongaki nsima bakomi anti mboka na bango lisusu bozomona biloko wana or na lelo sikoyo mpasi na biso ezani makambo elingaki deja kosalema ezwi retard depuis 2011 biso na bamindele tolingaki tovanda boye meme ntango bomoni babilembo na 2007 mindele baye kosenga pardon ya semblant soki deja na 2002 ntango tozalaki na palais du peuple bino nyonso bolobelaka mangomba bayindo boyebi tozalaki na bino le 12 octobre 2002 na palais du peuple esika mariage elingaki esalema na politique kaka bino bato mangomba ngo boke kotya badésordre bino kaka bino ngai esali ke politique na religion ebalani te ntango mundele aye pasenga pardon ake kokosa ake kokota epa baprotestant mais logique elingaki ezala badirigeant européen na badirigeant africain bavanda parce que bakabolaki mabele na biso na Berlin ezali population européenne te mais ezali badirigeant européen nde bakendeki kokabola mabele na biso tofo bavanda na badirigeant na biso alors balongola na esprit na bango ke bao bazodirige Afrique bazali bagouverneur ya bakolonie ya bango bacolonisateur koloba ete politique na religion ebalanaki te toza na pays moko laïque toza na pays oyo bandimi mangomba nyonso ezala lelo tomonaka ntango l'état asalaka appel na mangomba tomonaka bino bato ya religion africaine te na kati kosangana na baninga mpo na nini parce que on se retrouve na pays moko oyo il faut tondima mpe ndima moninga na religion na ye matondo liyanzi ekoti na nzoto na yo akoleli wana akomi ndeko na yo te po akoleli na nzoto parce que bozwaka mbanzi mpo nani mais bareligion wana eza bacor étranger ye kokota epa na biso babandaki koyawa mutu na mutu aza na date na ye ayaki oyebi ndenge toyaka na mokili twa na date de naissance alors lokwa twa na date de naissance tokozala mpe na date ya liwa mpo toye kobotama alors religion wana mpe lokola eza na date ekotaki ekozala mpe na date ekobima bozali sûr que penza un jour religion mais nalobi na bino parce que tozo se retrouver na mboka bapaya na mikili ya poto lelo pouvoir baza na mikili ya poto soki bino boke na mikili ya poto esika oyo ezali mabele na bino te pourquoi mpe bondima te bazali mpe ya religion mosusu mpe batravaille na mabele na bino matondo mingi kasi nazoyebisa bino te ebandeli ya Europe ezalaki Europe chrétien ezala jamais na bamélange wana bozomona lelo ezalaki kaka Europe chrétien kaka lero bake kotendre kote ya suka mais bien que islam eza kuna bouddhisme ezali lokola mpe lelo religion africaine ekoti mais Europe etikali Europe chrétien tous les dirigeants européens baza ba chrétien na kati ya religion na bango christianisme mpe baza mindele pokokongola yango te donc eza mabe dirigeant noir azala chrétien soit christianisé to islamisé to mpe bouddhiste eza mabe sikoyo kokamba na bonzambe nini population na po population eza population ya nzambe nzambe muta repartir mokili nzambe muta repartir barase sikoyo ndenge nini yo kozala mundele ya loposo moyindo to arabe ya loposo moyindo to asiatique chinois to coréen ya loposo moyindo ekosimba te mama na ngai yoka boye boyebaka te logique ya bareligion wana omoni bareligion wana bakoya awa neti biso meme na Europe kuna soki na Europe batongi mosquée ezali représentation
ya divinité ya barabe nde kuna po barabe baza kuna basambela na batemple ya bachrétien te nde wana bamemi bamoske kuna po bango basanganaka kuna ndenge moko soki biso mpe toke kotonga kinlongo na bamboka ya bachrétien kuna donc na bamboka bamidele ezali représentation lokola ambassade na biso ozomona donc bamoske mpe soki eye awa na baparoise logique nango ezali baambassade bareprésentation ya bareligion wana bisika oyo bango bakosambelela baspiritualité na bango enoke baya bakomisa mboka na biso ya bango omoni esika maladi ezali donc tosengeli tososola boye te Congo Afrique bayindo baza ya mfumu kimbangu oyo nde représentant ya nzambe na mosu mindele soki tosilisi na banza na kosenga na régie kuna bameka kokolele biso message ya kire Jean-Marie Vanin baza kire catholique malobi ke tant que bino bayindo boko méconnaître mfumu kimbangu boyeba malamu ke Afrique ko s'en sortir te aza ordinaire te azali envoyé divin oyaye spécialement pour sauver race na bino race apesi donc abeti penza sete ke race na bino kobika kaka na mfumu kimbangu alors soki mabele ya Afrique eza mabele ya mfumu kimbangu mosquée ekovanda awa mpona barabe eno mpona bayindo paroisse to temple ekovanda awa mpona bachrétien eno mpona bayindo temple ya babudiste ekovanda mpona bango parce que tondimi bango mpe baya awa me bayindo esengeli bazala na bomfumu kimbangu alors nengwa atako bino batunaka bino motuna te kasi tosolola yango sikoyo bolimbisi tosolola yango sikoyo na botata mokeli mpe na bomoto kobanda 1482 christianisme ye awa ekutaka biso toyebi kolamba mabende tobongoli tosali Congo tosali mbeli tosali biloko nyonso tobandeli kosala ekuti biso tozwaka regile na biso tosalaka yango totumbi tosali biloko oyo tosalaka basinga mpe tosali bilamba nyonso toimportaki te tozwaki na bambila na biso tosali bamafuta donc tozalaki na vie oyo ya biso mais depuis christianisme ye awawa mpe na bango baislam bayawa na babudiste yango baye awawa basali baekole toke kotanga na baekole soit disant que babimiseli biso bahomme spirituel na religion bahomme politique na politique bahomme de science na science ata comprimé ata tonga ata finite ata mibeko ekoki kobongisa mboka ata politique ekoki kobongisa mboka ata spiritualité oyo ekoriente bato vers nzambe tovivre yango te pendant au moins 5 siècles soko moni mutu moyindo na Congo oyo na Congo eza œuvre ya bakongole te eza œuvre na ye te eza œuvre importé alors soki nzambe aza père créateur soki yo oza molimo outi epai ya nzambe oye kasi fokela te sikoyo na ntango bozokela te boza kaka baréparateur na bacommissionnaire soki osilisi na kimunganga mosala no kosalaka baordonnance médicale donc po wana nde devi po bakende po kisi ya mondele etekama soki osali na côté technique yo mosala no kosalaka devi mpona biloko na bango likambo wana eza likambo etali bakonzi tomoni na Congo bato ya mayele baza ebele tomoni na Congo bana mibali mpe bana basi bazosala bainvention ya biloko touti komona mosusu elenge mobali moko auti kobimisa tablette moko tomoni mosusu nga natalaki na kota ya Kivu mwana mobali moko asali fer a repasser tomoni mais eloko wana eza likambo mosala ya bakonzi koluka koyeba ndenge nini ya komatisa kita ekolo ya kosoutenir bato wana likambo ya liboso ya mibale nalingaki
na kataki oyo naboyaki kokata oyo maloba ntango ozoloba keno bakonzi balingi koyeba fumoki mbango te tomonaka ntango nyonso bakonzi bakendaka na nkamba likambo moke kosala bakendaka na nkamba mokonzi nyonso oyo akotaka akendaka na nkamba mwa likambo moke soki balingi bakenda kozwa ide ya nkamba nkamba eza représentation ya prophète Simoki Mbangu n'est-ce pas? Non. Jérusalem ezalaka kombo eyaka na kombo mfumuki mbangu mpe eyaka na kombo ya Yesu. Siko soki eza nouvelle Jérusalem seka azali mwana ya Jérusalem oyo kuna ya Palestine kuna. Alors seke kuna bakende ozwaka message ya Israël. Or message wana ya Israël, message ya Jérusalem yango wana mutu ekondanaka mfumuki mbangu. Yango mutu elingaki kopandre mfumuki mbangu. Yango mutu ezalaki kobeta mfumuki mbangu fimbu 120 na tongo, 120 na midi, 120 na poko. Donc na lelo mukamba ekoma esika oyo bazo prôner christianisme. Donc tina lelo kimbangisme na nkamba eza kokundama. Christianisme nde mutu ezali. Église ya Yesu oyo mundela yaka nango. Alors tant que dirigeant parce que histoire le barake Simoki Mbangu Simoki Mbangu Fumuki Mbangu azalaki praticien adepte ya Yesu Masia nani histoire le bandenge wana yango lelo moni balobaka église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simoki Mbangu. Pona nini pe balobaka te que l'église de Jésus-Christ par son apôtre Pierre, par son envoyé Jean, son envoyé Barthélemy. Même à travers le monde. Exact. Que par son apôtre. Comment est l'histoire des obétamati? Fumuki Mbangu na bandela ngo na Yesu. Ebi kombo Yesu. Eza kombo ba Romain. Ye kombo na ye ezalaki Emmanuel. Soko yoki Emmanuel, Gabriel, Michel, Israël nde yangwana. Soko yoki Jesus, Roctape Populis, Remis, Romis, wana Rome. Lokola ba Romain bakendeki ko coloniser Israël, mwana wana botamaki Emmanuel prénom na ye Jesus. Yangano moni meme Barabas oyo basambisaka bango na Yesu sika moko kombo na ye ezalaka Jésus Barabas. Do bazalaki na deux Jésus. Jésus Barabas na Jésus de Nazareth. Soki balobi Jésus de Nazareth donc ngelo baba Yesu baza ebele. Donc Yesu wana ya Nazareth. Donc koloba keno Yesu nde mwana nzambe d'abord endimi faux parce que il y a plusieurs Jésus ba Yesu ba sebela. Alors Fumuki Mbangu donc il a kisi nanu ke Yesu pe asambelaki et pas ba Romain. Yango azoka prénom wana parce que na tango wana divinité romaine et yaki na Palestine ba Romain bazo coloniser Israël. Alors na balolenge wana omoni lokola ba Ponce Pilate ba César, et ça ba César eza titre ya ba Romain, César Auguste tout ça. Calendrier autoza nango eza ba Romain. Donc ba divinité romaine kotaki kuna lokola neti Dieu Janus, déesse Lune, Dieu Mars, Jupiter, ainsi de suite. Alors et pas ya Fumuki Mbangu abandeli kuna pour permettre yetango akotelema ndenge kaka ya Yesu. Le grand sacrificateur, Jésus abandi ko s'attaquer na bango. Fumuki Mbangu petango telema. Mais besoin jugement ya Fumuki Mbangu na kosenga kaka kuna pe na régie bachela biso jugement boko yoka ke il a interprété la Bible de sa façon. Jugement du Conseil de guerre de Tisseville. Audience publique du 3 octobre 1921. En cause, ministère public contre Fumuki Mbangu et consorts. Attendu qu'elle est nommée Kimbangu, en faisant répondre sciemment le faux bruit de guérison et de résurrection, et en se posant à l'envoyé de Dieu, jeta l'alarme
dans l'esprit des populations indigènes que par ses agissements et ses propos. Il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kimbangu est parvenu, en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon, par ses aides et adeptes, a imposé ses volontés aux populations qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides de faux bruits de miracles. Donc, l'interprétation de la Bible pour Kimbangu et pas la nakite na oba pasteur mindele bayaki kolakisa bango. C'est ainsi et memaki kanda. Fumukimbangu alobi kaka na jugement wana. Il s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire. Un temple nouveau sera érigé. Une nouvelle religion et un nouveau Dieu. Donc, Nzambe ya sika à côté ya mepai ya bayindo, o bayindo babungisaki, ye moko Mfumukimbangu, réhabilitateur, do molamusi, pe mobikisi ya bayindo. Nyonso wana nde tombokisaki mindele. Alors, est-ce que Nkamba ezoteya ete Mfumukimbangu nde mobikisi ya bayindo? Temple wana bazoteya Yesu, ti lelo. Nkamba eza Jérusalem. Alors, boso mona teke même ba dirigeant na biso. Tango bazokende kuna bazongi eloko moko te oyo bazosala oyo ezomema na bolamusi ya bayindo nakobakisa na eloko bolobi ke bano baza koinvente eza faute ya badirigeant eza faute ya badirigeant te faute ya système parce que badirigeant bango moko bauti na école occidentale bayebi te ndenge nini peuple azwilaka développement nde eloko ezosala sikoyo ke mindele d'abord awa ti bomoni basaleli biso bacercle culturel awa oh non cercle culturel et centre culturel boyebi te ke ntina lelo vente ya baesclave ezocontinue ti lelo ratissage ya bavaleur africaine ezocontinue mwana wana inventé eloko babi akoki kovanda kuna na Afrique te il faut chaque fois bolongolaka bango bato wana yango wana bomoni ke bazokontinue kocréer badésordre epai na biso mpo tozwa tante ya koconsidere bavaleur inné oyebi mwana wana asali tablette wana oui me bakokoma yango wapi bakokomante yango wapi me soki ezalaki mondele bakokomante bakosala nyonso bokozela yango na RTNC chaîne mère ekoleka te bokozela mwana wana na baministère bokomona te université na biso eza université te ezali chambrette ya louvain ezoforme baoyo bakumisaka mindele baauxiliaire ya mindele na bamboka na biso barecherche esalemaka te mais compilation nde ezosalema to toza na problème sérieux na système sérieux yango wana bato ebele na point moko soulevaki olobi non omoni bozosalela bakamera ya bamindele tusa biloko ya mindele mokili ekomi na mondialisation mama na ngai mbala mosusu bakamera oyo bandeko bazolandela biso na bandako ata kamera moko ya baoccidentaux eza awa te nyonso ya baasiatique ya japon to ya bacoréen to ya bachinois mais nakobanda soki bachinois wana na bacoréen na bajaponais balobaki ke bon bamarque Philips Grunding eza déjà biso tozinga maboko mbela asie ezwi ela oyo baza nango te mais lokola balobaki ke bango mpe na bonzambe na bango esengeli bakeli bakamera na bango bakeli bamituka na bango bakeli biloko na bango yango nde ezosala lelo bozomona ke Asie na Europe bazondongwana économiquement, scientifiquement, et militairement. Donc, Europe a zobanga sikoy Asie parce que Asie a commis armée consciencieusement, donc spirituellement, a commis armée politiquement, a commis armée physiquement, technologiquement, économiquement. Mais net biso awa. Toza non armé, toza kakatika toza la kaka. Hein? Ce qui m'a dit que lelo embargo. Mais si le président Kende Kobonde la kaka, est-ce que qu'il tire
Culture bolimbisi ya. Culture ya aide toi le ciel t'aidera. Ezali awa. Mais ça te. Ozokumisa ba chinois me baliaka misopi mais na laki bino. Tant que bokolinga koyoka message te, bomi préparaka po bokolia na misopi na babi peka bino. Bokolia na ba makasa ya avocat. Lelo peuple pour battre pour tout balobi grand vol peuple alembi. Peuple alembi par rapport à makambo ezoleka na mboka. Lelo peuple ayebite esika nini acha moto. Bino en tant que bato yo nzambe apesa mayele pe afungola miso ya komona na molimo. Makambo nyonso ezolekana na mboka. Parce que tu évites les lots, tu kende sika nini peuple a évité à kende pas y a nani. Tout le monde est d'accord par rapport il y a discours, il y a chef de l'État, il faut tout le bélango parce que politique, bino autant vous rappeler la politique parce que bino vous peut sa vision la politique. Bato mingi va lobby discours il y a chef de l'État où est ça qui vendredi ezali au Kabani. L'accord FCC cache. Pour la bino. Quand le président de la République a lobby que la concertation est salement. C'est maintenant déjà la concertation. Pour la bino. Lecture ni nous sala. La tango le mandé makamu. Matondo mingi répétition kaka na histoire. Au moins dans les années 60, Kasavubu na Mbuta Lumumba, Mobutu na Mbuta Lumumba, ezalaki kaka. Yango no moni lokola bandeko balekelaki te na école africaine po batanga ba réalité historique oyo eleka na mboko nde bozo vivre songi ya bamindele na bamakambo. Parce que ce bolobi que peuple a évité côté ni na chamutu, mais peuple fa chamutu na destiné na ye, na avenir na ye. Avenir et simba mina ma dirigeant bato baza ba visionnaire bato pe sa vision pour na peuple aye bakotambola. Siko ba visionnaire wana bandimi ko yamba mindele pa ina bango o bayaka pona muyibi o bayaka pona ko détruire. Siko bo pesi bango confiance. Pour me ma peuple. Faut motolo ba na ndenge ya bosolo. Lelo tango bolobaka Afrique ekabwana na mindele. Afrique ekabwana mindele na ndenge nini au moment ba dirigeant bato bazokamba. Bamboka ya Afrique lelo baza préparé pour se séparer na mindele. Au moment où mondele lelo président azobanga ete soki alobi atombola moto na ye mindele ba oboma ye lobi. Mindele ba oluka ndenge nini ya kosilisa ye. Mindele ba oluka ndenge nini ya komema ye na CPI ba oluka ndenge nini ya koinculper na ba meurtre. Alors ti lelo ba président wana bazo se retrouver ete il faut toujours ba partiser na mondele. Siko bino solution nini oyo bokoyo koloba ete sorti pour na biso to ye ba lelo kozwa indépendance na biso o esengeli epa ya mindele bakosa ndeni Matondo me bala musona le peuple na bango. Combien de fois tu as bango que tant que peuple a kozala na pongi eza lokola yo tata na kati ya ndako baza ko attaquer yo me bana no balala pongi parce que force nous eza bana na yo lelo mwana oyo na benga ye mwana mais président ya Corée du Nord Kim Jong-un aza moins âgé que ba dirigeant africain belé mais tala nenga zo me les États-Unis pe ma pe azo bangi sabango parce que à partir ya koko na Kim Il-sung ba préparer ki peuple coréen na bitumbo ba bunda na ba américain ba longaki lelo président ya Chine soki lelo zo bangi sa ba américain za combat ya Mao Tse-tung Inde lelo eza combat ya Indira Gandhi nani Japon ya lelo ezali combat ya Hirohito mais en Afrique awa ba dirigeant na biso enano peuple azana pongi peuple ye moko azotiana no elika na mundelo aya kobomaka ye mundelo aya kobebisaka yo abwakelaka ba maladi oyo aza kokomisa ye pauvre oyo aza kodevaluer misolo na ye oyo azonyokola ye azokanga ba madusu nyonso oyo akomisi ezoba
mais sikoyo bacheli ye mwa flash moko mwa échantillon moko peuple wana na lipongi. Alors il faut bayoka message à conscience. Il faut balamuka bayeba na liboso ke ennemi na bango ya liboso eza mundele. Ennemi na bango ya liboso eza mundele. Alors ba dirigeant na biso il faut balongolaka pe molimo ya kobanga. Parce que okoki kobanga lelo mundele pona liwana ye azoyela yo. Mais lokolo oza na nzoto oyo okosuka kaka mokolo moko na kokufa. Mais autant okufa brave que lâche. Omoni lelo Mobutu napesa ndakisa na ye. Mobutu tango ya 71, 72, 73, 74, 75 asali politique à retour à l'authenticité, à négocier na est, ni à gauche, ni à droite, à kumbi mboka o na balolenge nyonso ya kumbelaki. Mais après un certain moment, Mobutu a kosala erreur parce que le kola a s'entouraki plus na ba dirigeant au bazalaki ba valet ya ba mindele, au bazalaki ko aspirer plus ki mindele, oyo bazalaki na religion makasi ya ba mindele na bitumba wana bake koyekola ye kuna kondo cardinal ba catholique malula baye koyokana na ba pape ya tango wana baye kosala rite zairoi bakwesi bakosi donc basali na ba filme ya ba noirité donc ya ba kanjado koni biloko wana nyonso Mobutu aye kolongwa na bokoko ake na prima cour ya achite akomi eloko Mobutu abangaki liwa akimaki suka nango ake koservir mindele tipe bamindele yango babalukela ye bango bato batinda ye abomisa mbuta Lumumba bango bato batinda ye abomisa Kasavubu aekarte Kasavubu abomisi ye abomisa ebele na suka nango babalukeli ye tikino Mobutu akimaki ake na Maroc. Mais nayebi te po awa akimaki liwa mais ntango ake na Maroc nayebi te soki ti lelo aza vivant na mosu akufaki kaka. Autant tolakisa peuple na biso notion ya résistance badirigeant barésiste liboso ya mindele ezali possible sans même armes sophistiquées mais armes spirituelles eza très sophistiquées pe yebi kokuta. Nakopesa bino exemple moko ya bitumba ya Vietnam na ba-américain. Mais ba-américain bake ko échouer na Vietnam. Mais ba-vietnamien bazalaki na bombe atomique te. Mais parce que conscience na bango ezalaki ya kolamuka, psychologiquement ba-vietnamien bazalaki ya kolamuka, alors bakotaki na bitumba na ba-américain na bamibange population vietnamienne nyonso etelemaki mpona korésister liboso ya ba-américain et ba-américain shit do baeshua na Saigon. Résistance na Afrique, résistance na RDC tomoni na bakonzi oyo bazokamba Afrique bango mokonso bango boyokani eza te. Mais songi ya mundele parce que lelo boyokani eza te lelo ekosala ndenge nini ke Afrique ayebana kobima tout mpe loka bakontina nyonso matondo mingi nakolikia bokobosana eloko moko teke Nzambe azali tota mokeli azali ti bamindele baye lisusu na Congo ndenge bayaki na 60 babandi korepete histoire ya 60 mais attention mikolo ekokanaka te mikolo ekesanaka ekokanisa te ke oyo osalaki lobi okokontinue kosala mpe okokontinue koreusir biso tokopesa toli na badirigeant na biso ya FCC na ya cash basala effort ya réconciliation et nakosenga na président de la république ke bayeba malamu bakozala plus na danger epai ya bamindele ke epai ya bandeko na bango ya bayindu mpo mondele ekombone mabaluka ntango
mindele bazoluka mutu ya président Kabila bokondima te ke Mobutu mindele babanda kolongola ye na bokonzi depuis 1980 président Kabila mindele babundisi ye bakoki ye te mais balongoli basali baélection mbangu na Angola po bachanger président ya Angola parce que oyo azalaki wana azalaki kopesa bango nzela te po baatake Congo. Donc omoni mindele bavandisa Afrique boye balandelaka yango 24 heures sur 24. Tous les dirigeants africains baza na kati ya sous haute surveillance occidentale. Lokola président Kabila guerre ezali parce que problème en Mbuta Lumumba ezalaki guerre entre IRSS Europe na ba américain Mbuta Lumumba yango akufelaki. Lelo guerre ya Chine na États-Unis yango ba dirigeant africain bazo jola yango ba problème. Dos Santos lokola kotisaki ba chinois ebele yango na bekarte. Président Kabila ba menace kaka pona yango. Lelo ba oti susu ko renouveler pour une année embargo ba pesa na bato nyonso bazalaki elongo na président Kabila États-Unis abakisi embargo lisusu ya une année. Justement parce que balingi ba travailler na bakonzi oyo baza sur place. Mais titango bazo travailler bongo ngana zo senga na ba dirigeant oyo bazo kamba lelo. Égalité ezalaka te entre riches et pauvres. Ekotika la jamais koza. Tant que ba impérialiste bazana misolo ebele. Donc tout s'attendre était que bisona bango égalité ekozala. Donc ce qui to lingi to bika na maboko ya parce que mutakangi biseza mundele, il faut to se révolter contre mundele. Il faut que se révolter contre mundele advienne que pourra. Parce que nzambo ya kela biso akotika biso te. C'est ainsi ce qui toke na prophétie ya Mfumukimbangu ya Mbanza Nsanda. Tokone kokuta kuna prophétie moko ya makasi elobaka ke un roi divin akoya sima ya motangisi tango akotangisa bato. Et na tango na ye arrivé na ye koya na ye kozala trop meurtrière bato belé bakokufa parce que continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Omoni situation ndenge ezokendela. Ti suka suka nzambe akosala eloko moko ya kobeta na ba mindele na ba yingi. Parce que mindele tellement baza ko s'entêter bakozwe eloko moko o balotela ndoto te. Comment bosali bato mabe pendant plus de 5 siècles? Bosali mabe na monde mobile. Ce que bazo sabino que non, bosenga pardon. Bosa la réparation, cohabitation ezala, mais bango bazomona ke biso bayendo. Il faut tozala kaka batu ya fulu. Mais ça qui batiki lelo Afrique, photo ekozala revivre ndenge nini. Photo revivre ndenge nini tant que bango moko ba dirigeant, aujourd'hui lelo neti ba pays ya CEMAC, ba oti lelo bazaka redevable na ba mindele par rapport ya France CFA.
soko ozwi lelo mboka lokola Gabon il faut apesa 60% ya production pétrolière na ye na esika ya métropole na France soko ozwi lelo cacao ya Côte d'Ivoire il faut que le pourcentage il faut que na France. Alors tango lelo ozosenga na peuple à se révolter, peuple akolinga bima na nzela bakonzi wana kako baza redevable na mondele babimiseli peuple manduki tomonaki awa na likambo etali minembwe ndenge nini peuple atomboki mpona likambo oyo etali territoire congolais mais tomoni bakonzi kaka bango moko bazokoempêche marche esalama. Alors esika wana bakonzi nde baza na armée bango nde moto akoyebisa bino bobima ntango bango moko bazokose rebele contre peuple na bango peuple akosala nini azobanga kufa matondo mingi révolte lingi koloba te ke yo peuple obima na balabala révolte biso révolution eza yango te révolution ebandi na bango moko badirigant basangani na peuple nde basali révolution wana lelo aucun pays aucun état ya Afrique eza redevable na Europe. Europe nde mutu akodevoir biso. Soki tovandi contentieux, soki tovandi si contentieux. Omoni problème ezali awa eza nini? Eza likambo ya koyeba kotransmettre connaissance na élite intellectuelle na biso. Nakobandela yo mama na makambo etali droit. Mundele sur base ya quelle loi mobeko nini ya nzambe oyo autorisaki mundele même mobeko pour la conférence de Berlin bakabola eloko ya bango ti po mabele o bakabola na Berlin eza ya bango ti est-ce que ezali tolo bandenge ni d'abord illégal acquisition na bango nani apesa bango yango mabele ya Afrique nani apesaki bango yango bakoki kobrandir accord moko boye ke noto sinaki accord bapesi mabele moto moyindo kaka tango akala tango bafumuki mbango azaki neka moto moko toloba ke non peuple moko azaki neka misu voilé ndenge ni mondele oyo bino boza koto soki combien boza million mondele aza na fusil moko oyo eza par exemple na 12 balles kaka akoki kotia bino nyonso a terre akolonize bino eza par rapport ya mentalité ya moto moyindo mentalité wana ekotaki kokota à partir ya Roi Nzingankou à partir ya Roi Nzingankou oyo mundele akosaka andimi azwa baptême point de départ yango oyo eye kosala conférence de Berlin donc mundele asala saisie illégale ya mabele ya bayindo sans accord ya bayindo. Alors ezalelaki na kati ya convention spirituelle oyo esilaki na 1921 na lelo mundele aza lisusu na droit te logique contentieux Europe Afrique yango wana bamindele bayelaki na 2007 koya kosenga pardon ozomona sikoyo occasion wana elingaki ezala badirigant africain précisément congolais bangaki basaisir occasion wana po todémarrer na contentieux. Combien de fois te mama na ngai oyaka wanenga na biso nalakisa bino baccord ya 60 chaque pays Afrique aza na date moko ya indépendance. Alors ce qui date wana ya indépendance ezolobaki ezalaki date ya badécolonisation ya Afrique ndenge nini Europe azokontinue kozala na même mise na Afrique ozomona. Donc problème esika ezali yango wana siko ntango boyokaka contentieux ntango boyokaka peke Afrique ekodevoir na Europe na expliqué bino d'abord na contentieux mindele babrandisaka yango lisusu te depuis que tokoma koéclaire ke na contentieux Europe Afrique Europe ekodevoir biso mais banyongo soi-disant oyo Afrique bango balobaka za nango nakopesa bino exemple ya Congo Kinshasa Congo Brazzaville nazwaka exemple bango baye bacréer société na bango awa société mpona kozwa pétrole société ya bango pétrole ya biso basali chemin de fer Kinshasa Matadi basali déport biloko ekoya awa débarcation oyo ekowuta awa ekobima débarcation na port ya Matadi mpona baembarke yango na nini
donc baembarke na babato oyo ekokende na port ya Anvers. Donc port ya Anvers na port ya Matadi ezali port moko kaka mibale parce que eza séparé moko na Afrique moko na Europe. Ndenge ya port ya Marseille na port ya Pointe-Noire bozososola bongo. Alors sikoyo basali ke mbongo oyo ekotaka na port ya Matadi il faut baverser sima kofuta batravailleur, il faut baverser mbongo wana na Anvers, donc na Belgique, parce que eza port ya Belgique. Même tina année 60 tozwi nini indépendance, on a tra compagnie ya transport ya Belge ezo continuer kotinda mbongo na société ya transport belge. Omone loko bazo benga banyo. Tango bofuti te bango bazo continuer kotanga. Nzoka na tango tozwaki indépendance, main d'œuvre oyo esali rail eza maboko na biso, bato wana bafuta bango te. Il faut te réclamer. Depuis bosali rail wana na Stanley, bosali rail, bofuti batravailleur wana te. Main d'œuvre ezalaki gratuit. Mais sikoyo tango wana bosali ndenge wana nyonso, bofuti bato wana te, faut te réclamer ngo lelo, bato na biso bakufaki basalaki. Mais on a tra, il faut verser bon. Afrique, donc la société nyonso bango batiaka awa. Tango bakei balobi non biso totongaka, il faut bo versaka bambongo epai na biso. Nde wana bozomona bazobenga ngo banyongo. Bango basali plantation ya cacao awa. Na mabele na biso, batikali kofuta biso te, mais cacao wana ezokende balobi nini, il faut to continuer kofuta bango, cacao wana ezo continuer kozala ya bango, alors que d'abord mabele eza ya biso, main d'œuvre ya biso, et puis mabele ngo oza ko gérer ngo illégalement eza ya yote. Hein? Nengwa balanga. Na be bazolanda biso. Mutu moko ayeboye abotola bino concession. Abotola bino concession. Asali babilanga. Atongi bandako, atie balocataire kuna bafutaka ye mbongo. Boke bosambi na l'État. Balobi kete bino bozonga bakolo. Attends na droit lobi qui construit chez autrui, construit pour autrui. Voilà. Alors ce que ça ndenge wana ndenge nini ba société wana continue kofutaka bango ti lelo. Donc vous avez mal géré notre société, lâchez-vous. Kati malobate fu bato mingi lelo, même peuple bazo sepela na balobi ete il faut bokabwani ezala po ete FCC na cash bazwi mboka en otage. Bazwi mboka en otage, alors séparation na ekosala ete mokonzi ya mboka sikoyo ayeba na kozala men na men liye te mpona kosala mosala mpona mboka ekende liboso. Matondo mingi Kasavubu nayebi te soki azalaki main liye na ndenge akokaki te kotambusa mboka. Mobutu idem. Kobanda 60 ti lelo mboka etambolela wapi. Avancer salamela wapi. FCC azokoka toujours intérêt na ye. Nazoloba bien FCC kaka te. Kobanda 60 badirigeant politique nyonso basalaka mpona mabumu na bango. Donc bokabwani ya FCC na cache ko profiter kaka na mundele et non même na population ngo bakobimisa na balabala to oyo azosepela wana. Ayebi eloko azosepela te. Même ezala bandeko ya lamuka biso eloko tokosenga bango na logique ezali bato ya lamuka, bato ya FCC, bato ya cash, bavanda esika moko batia nanu liboso intérêt ya peuple congolais. Yango président grâce à la concertation. C'est la président ntango azosala ba consultation wana po abenda bato, abenda bamitu nyonso. Donc a écarté même bango FCC. FCC pa yaka na ba consultation. Bazala bango nyonso. Nga nazosenga tous les dirigeants politiques. Soto lingi to tambola malamu. Babenga na bavandi balobi bon ko banda lelo. To jona no document indépendance to chawana. Total ko banda 60. Ko banda 1885 Congo ezwa cartographie oyo. Peuple congolais asepela mo colonie. Ponga na ndimi teke soki lelo cash na FCC bakabwani dollar ekokite kokokana na euro pardon na franc congolais ekozala équivalence moko na nini
na euro to na dollar ekosalema te. E na ndimi te ke soki président ndimi lelo koservir mindele ke mindele bakolobake bon parce que ondimi totikeli yo Congo librement. Il faut totuna histoire Kasavubu andimaka bango asukaki ndenge nini, Mobutu andimaki bango asukaki ndenge nini, Mzee Kabila aboyaki bango asukaki ndenge nini, Président Kabila aboyaki bango ndenge nini. Donc na ondima na oboya ndenge moko. Alors de préférence toboya to la musapel la ngana ngana zo ingeta ngana zo senga boye na mokonzi mboka. Donc asimbi bomoi ya ba Congolais boye eza nde ye bango yende période eza ye donc bakotanga paye na histoire posi akotaki déjà na histoire ya Congo. Soki Kasavubu, soki Mobutu, soki Mzee Kabila, soki président Kabila, bango mine wana bakokaki te kokomisa Congo na esika oyo peuple congolais ayeba kosala tonga, ayeba komisalela, komilesa na komilatisa ye pa koti wana. Aza na risque wana ke ye pe na tour na ye. Mais atikali kana 3 ans ataku to soki ezalaki na 5 ans au Congo ya déjà ma problème belé o ye na mandat na liboso kwa ka kosilisa te na révolution mama même de 2 semaines 3 semaines. Thomas Sankara na yakaka. Thomas Sankara na moins ya tamuke déjà cotonnade na tissage salemaki déjà na Burkina Faso baliaki loso ya Burkina Faso balapeki basali barai ya Burkina Faso. Alors nde nazoya mpona Congo ngai nalingi bacongolais biso baso tolinga Congo na biso mingi tosunga bakonzi ya politike mpona na ngonga oyo ntango ndenge bozolobaki peuple azoyeba te atya mutu wapi. Parce que le peuple a divisé pour les dirigeants politiques, on peut pas diviser. Tokomi na suka yaya est important. Na yebi que na régime ba bakisi la yo moi quelques minutes na lingi to éclairer opinion parce que ça problème est makasi. Balobaki soki Kasavubu balongwe Congo ebongi. Kasavubu balongwe Mobutu aye. Na kosekwisa Congo. Ye moko akokite pendant 32 ans ke Mzee Kabila ye babengani Mobutu Mzee Kabila ye président Kabila aye siko lelo tozana président Tshisekedi Chilombo bazolo banini soki kaka kabwani na président Kabila na président honoraire Kabila soki kaka bakabwani FCC cash Congo ebongi eloko nini ezolakisa ke soki bakabwani Congo ekobonga po tango balongolaka Kasavubu Congo ebongaka te batondo mingi ngana kobanza peuple congolais nde mutu akosimba destiné na ye na maboko a soutenir bakonzi babalana na ye peuple po toyeba sikoyo ke bakonzi na biso tolongola bango na maboko ya mindele biso peuple tobotola bango kobotola fo motolo bapenani lelo atato kopesa toza indexe mingi mindele tozomona bamboka ozwi mboka lokola France tokeka na France président Macron mpe bato bao bazalaki liboso na ye constitution bango bazosalela eza oyo ntango mosusu Macron abotamaki te parce que eza eloko ezaki ba 1800 eza bato nde bakomaki mibeko wana basalaki mboka ekozala régie boye. Mais constitution wana ti lelo to France balbi bana na 5e république lelo ti lelo bazo kolanda makambo wana mibeko oyo baninga na bango bato bakomaki yango ande mtozo sala mboka lelo évoluer. Mais soki tozongi lelo na Congo constitution ya mboka ezozala des faits likolo ya baintérêt ya bato. Constitution mboka lelo bato moko baye balingi bavote baloi mpona moto atikala président à vie batika moto atika sénateur à vie moto azala susu à part 2 mandats babakisa ye susu akoki susu kozonga na baélection. Est-ce que mboka boye mboka koévolue ndenge ntango bato bazoluka toujours
il faut pas à l'abri ya bomoto na bango moko. Matondo mingi nengwa ebongi te tosala comparaison ya colonie na état libre na colonie oyo ezoluka ekoma état libre yo yambo nanu première constitution ya Congo mais ezali loi fondamentale babelge bato basali constitution wana baimpose yango mpo Congo ekontinue kozala colonie belge. Donc mibeko nyonso avant l'indépendance égale après l'indépendance. Ndenge nini kocompare na France indépendant ba dirigeant français na indépendance na bango nyonso basangani ba voter mibeko pour avenir ya France na Congo oyo ba dirigeant congolais ba vandeli na Belgique ba Belge ba imposer bango mibeko o bakoya kosalela na Congo. Et ba dirigeant wana batie bango traumatisme moko. Chaque fois na Afrique baza ko créer ba désordre bango ba mindele bon esalaka ke ba dirigeant wana bazalaka ntango nyonso na kobanga il faut ba mibombela bana na bapoto il faut bakende kobomba ba famille na bapoto pouvoir ezalaka soko ozokamba keba ata oza président ata oza ministre ata oza général keba parce que talatele musu babengani bino alors bao wana nde bozomona biloko wana ezokende kosala keno po to se protéger tika tosala boye bao kuna mpe baye tika tosala boye omoni ntango nano bozoyoka badéclaration ke bino mpe bole mingi bokende seke eza restaurant alors bo mpe bakoya bango baye kosala nini baye kolia ebongo soki bongo mpe Mais eza eloko okache te na Congo. mais na lobi na Afrique bakotaka na pouvoir mpona libumu mpona groupe wana Mpe mpo babima te batikala kaka. mais Yango tozomona lelo ngai namoni bato bazwi batie photo ya sénateur à vie Joseph Kabila bato bazo vénérer photo bazo koyemba ete balobi kiti oyo eza yo zonga na kiti na yo. nzembo na maloba bato bazoloba totala nano yango te me tozwa avenir ya Congo totya liboso po lelo naza mpe na motuna ya kotuna esika wana na États-Unis baancien président bazotungisama ndenge mpe badirigeant na biso bazotungisama ou bien bavandi librement baancien dirigeant ya France tozomenace bango boloba nanu bacongolais Congo ezoloba nini mpona Belgique na ndenge bavandi temps molai sans gouvernement Congo akendeki koloba nini kuna Congo azoloba nini na Europe na tango Europe aza ko maltraiter ba citoyens africains na kati ya Europe na tango bazali mal payé bakoki kotindika bambongo na bango awa te alors que bango awawa bambongo na bango bazoya bazovivre na baprime basalaire na bango ezali transféré kuna mais bacongolais baafricain bakoki kotransféré basalaire awa te Bango tango bazoya comme baexpatrié balongwe mboka na bango baye kosala mosala mais congolais tango balongwe Congo ake na poto ezaki akimi mboka na ye ake bacréer système mondela yebi ezala différence ezali te ezali kaka ke est-ce que ye mondela yebi te ke awa na Congo mutu wana bazoluka na bango ye te ye nda créer ba système wana parce que tango okei comme exilé ambassade na yo ekoprotéger yo te et bango bakoki kosala na yo o motema na bango elingi eza système bango nde bato ba imposer yango okoyoka kaka mutu boyate alors bato na babina bango po bavanda bien kuna il faut bafingaka mboka na bango wana nyonso ezali planifié na Europe lelo na kozanga kocomprendre nazoyebisa bino Mobutu bayembelaka ye awa 5 ans Mobutu akosekwisa Congo
Mobutu azaka pouvoir pendant 5 ans. Après 5 ans, et bon wali. Mindele bato ba imposer dictature en Afrique. Balongoli ba ancien premier dirigeant ya Afrique. Ba kotisi dictature na bango. Ba tche ba régime militaire en Afrique Mindele. Et na fin ya guerre froide. Na démembrement ya URSS na période ya Gorbatchev. La chute ya mur de Berlin. Nde Mindele ba préparer siko ba monaki ke ba dirigeant wana soki to tiki Afrique bongo ba kozala na force siko. Nde ba créer système ya kofinga o bozo benga lelo démocratie, liberté d'expression et lingi ko ba bosakanela ba dirigeant parce que bango baza na facilité na ko benga na bango nde ba créer ba soi-disant opposition. De siko bo monaka peuple a komi kofinga ba dirigeant ndenge mitema na bango ndenge. Na pesa bino ka exemple ndenge lelo bino bolobi ke non baza ko vénérer photo ya ancien président de la République. Mais comment koki kondima lelo ancien président de la République aza libanda toza lelo na président de la République na tuni yo mama na tuni yo nenga balanga na bango bandeko na biso bazolanda biso président Chilombo mokonzi ya mboka mais bozo yoka bazo finga ye na ba congolais bozo trouver ngo normal siko nani yo bako finga te soka komi mokonzi Macron barabe nde bazo niata ba photo na ye lelo kuna epa na bango pona makambo ya religion na bango et non ba français baza na respect na Macron asala malamu asala mabe ba français baza ko réclamer ba droit na bango epa ya Macron la constitution à la française pour la France pour l'intérêt à France mais la constitution basali en Afrique pour l'intérêt à Europe te ezali mama tika na ebisa yo batu wana bazo servir Europe bazo servir Afrique te bino bozo mona bango po bazo vanda wana boluka basi na bango na bana na bango bofuye bokomona ke baza na poto poto wana ndezo nyokola biso siko boluka pe combien de dirigeants européens basi na bango na vanda na basi na bana na bango bavandela na Afrique soki ezaka kateke baya kozwa bakubi epa na bango nini biso tozokende kozwa ya malonga na poto tozoya nango awawa soki ezaka ba maladi te soki ezaka ba futi te soki ezaka biloko afulu te mama na ngai tosungana omoni eza na eloko moko ezoleka ya bakamp camp ya ancien président na camp ya nouveau président. Est-ce que c'est normal mboka etambola bongo? Bon, mundela brandir déjà notion moko ya CPI ya chewa. Siko tanga che eloko wana kuna abandi kosala déjà ba saisi ya ba bien. Oh non, embargo bokoko yawa te mbongo na bino basaisir yango basalisa liboye omoni eloko wana bazosala sikoyo baza na bokonzi po bakoti mpe lelo bango kaka mindele bazotya deja songi oh non soki olingi to aide yo il faut kabwana na bandeko wana oh non omoni bango tout ça c'est l'homme blanc na kati nazoyebi biso ke Mbuta Lumumba a nommé Mobutu mama na ngai a nommé Mobutu colonel kouta na secrétaire ya Mbuta Lumumba tcheye colonel chef d'état-major général kende kosilisa mitineri na banzango mindele baye bisi Mobutu keno na ba renseignement na biso na ba service na biso to se renseigner que Mbuta Lumumba daki na posa a éliminer yo quand Mbuta Lumumba yoki nani Mbuta yoki ndengo na ah bon c'est ya lokaki liwana nga ndo moni siboke le permetaki po bakanga Mobutu akangisa ye dabomisa. Ce n'est qu'après Mobutu a se rendre compte que bakosa kaye. Ezalaki lokuta Mbuta Lumumba azalaki na kosa que armée na biso ezala armée nationale congolaise et non Janssens chef d'état-major général donc tozala na armée force publique sous-armée ya
ya armée belge. Tant Mobutu a se rendre compte nango bongo a regretter ezaki déjà trop tard. Yango bomoni achaka ye héros national. Ezali lokola asali réparation ya acte oyo ya salaki. Bozo mona biloko wana. Ce n'est qu'après Mobutu même a se rendre compte que Kasavubu adingaka yembe. Ebi ke batu musu ba ebite ke Mobutu azalaka na mwana moko azalaka ndoi ya Kasavubu. Okay. Omoni Mobutu enfant chéri ya Kasavubu. Mais suka nango midele ba utiliser kaka même Mobutu wana kwa dongola Kasavubu, Kasavubu na ba humiliation nyonso, Kasavubu ancien président atekisa masanga ya mbila tche na Kalebas na vélo na Mayombe. Bomoni yango normal. Bo trouva yango normal niveau ya humiliation wana. Et il fallait qu'on se débarrasser na ba challenger wana parce que l'élection aux années 70, 69 ba écarté, ba éliminé. Kasavubu na 69 ba éliminé Tchombe les deux grands challengers au Bakokiko pour affronter Mobutu na l'élection 70. Ayeko bima na année 70 wana non comme candidat. Mobutu azala candidat te batu ba éviter. Mobutu azala candidat na l'élection 70. Ezaka ka voter la paix ou la guerre. Deux cartes rouge na vert. Batie soda place. Biso ba soda to kufaka na ba bitumba ya ba rebellion ya nyos. Soko voter rouge c'est ko zongeli bitumba. Batu nyos bazo voter kaka vert. Vert wana nde Mobutu. Hein? Mais banani ba dicter makambo wana. Mais impérialiste. Histoire on ebeta matena mboka oyo. Bakulutu nyonso baza ko banga. Mais banani batinda Mobutu a pendre ba conjurer à Pentecôte. Mais toujours impérialiste. Donc comment likambo ekosilaka te mfumu tant qu'aujourd'hui lelo bakonzi bazozwaka conscience te. Bakonzi bazozwa conscience te tomoni awa ata ndenge lelo bato bazokolinga bachange ata yo ozoboya constitution ezala changer par rapport en faveur ya président sortant balobi ete 5 ans après azonga lisu na bokonzi. Pourquoi? Parce que bazolingaka intérêt na bango. Tomoni lelo ndenge eza boye eza bakonzi nyonso lelo babela bakeka poto ata président Tshisekedi voyage asuka oti kosala wa mutu pasi azaki koka bien te akiaika poto otali mama e mondeko musicien moko ayembaki awa ayembi réalité mais tomoni ndenge nini azwi problème mwana mobali wana réalité mboka ozwi mboka lokola Congo ya hôpital général te ozwi lelo bakonzi soki babeli il faut ka bakena poto bakonzi lelo même mpo bakende vacances bayebi ata kokena mwanda awa te tout ça. Alors ezaka ba impérialiste nde bazo dicter bango bosa malamu na mboka na bino te il faut peut totika kokosela bango makambo na niveau moko il faut totika kokosela bango makambo parce que moto yo moko bango tan bazo ke libanda bazo mona ndenge ba impérialiste wana bazo sala mboka na bango elo ni ezanga mwande ya na plage ata banda na président Kasavubu ye moko ti lelo moto moto atonga ta plage na mwanda wana basala ngo ko matani. Alors lelo il faut te kaka ko indexer que non eza bango nde bazo dicter bakonzi ba yo felo te na mboka na bango. Sepeli makasi po eloko lobby yo moko la kisike mutazo former mabewa neza bango impérialiste. Siko les 4 anciens présidents bazaki bazoba po bakoka kotonga plage ya mwanda te. Ce qui est un système nde nazosunga yo na ba dirigeant na bandeko balandi mpo na nasosolisa yo ke eza système. Mutu mundu alula mundele lokola nzambe alula poto lokola paradis terrestre elikia na ye ezako. Mutu mundu ayebi kakokende lola mutu mundu ayebi kobongisa mboka te. Mais eloko moko euti koleka na periode euti koleka soko kelelo na mwanda tokuta babiloko mwa ebele ezosalema basala banzela makambo nyonso omoni mundele malobi na bino azolandela mboka oyo alalo nini ya mabe nga naza kotuna soki président de la République aza élu tosali baélection tosilisi azwi 5 ans. Pona nini kobimisa mopepe mususu no vérité désir.
mpona nini kotika ye te koloba ke bon sala totala ye alobi bakosala bango na ancien président donc collègue na ye oyo autaki koleka prédécesseur na ye mais botika bango botala soki réellement bakofute ou bien bakosala malamu oyebi ke soki bomoni bazotia bato bambiche elingi koloba mutu wana akosala malamu soki mundele aza koinsiste sur divorce ayebi ke mariage wana ekocreye eloko malonga na mboko wana nga naza koassure bino naza trosi parce que zela toya nakoyebisa bino eloko moko oyo bato baza koignore soki ancien président alobi biloko mibale ezalaki clé naza même pas na 15 personnes soki nazalaki ata na 7 mais bopesa crédibilité na makambo wana ce qui veut dire bacollaborateur baye wana nzela mais nazoloba oyebi mama soki ozodirige te okoyeba mpasi ezalaka na kodirige te okoyeba te nakopesa exemple ya ntango ya président Mobutu mpona nasunga génération ya lelo na bamboka ya Europe deux camps mpe ezalaka nango bagauchiste badroite badémocrate kuna na Amérique na barépublicain mais batiaka toujours intérêt ya Amérique to ya mboka na bango mais biso awa opposition na oyo babengaka soki majorité au pouvoir babebanaka kaka ya mabe yango wana sikoyo nalingi naloba président Mobutu azalaki soki na ntango akota suka wana badémocratize mboka mutu aza na ka na ye soki asali mabe moyakanga ye eza te parce que akokimela na opposition ancien président Kabila akutani na même problème impunité wana ebimeli na nini soki kaka mutu asali mabe olobi olandela ye aza na kota akokimela opposition e akozala protégé na baminere moza na risque bato nyonso basila alors fo banda kotala na miso ebandi konyokola yo moko ozomona ke peuple azonyokwama mais yo moko mpo ozonyokwama parce que mboka eza sous l'emprise impérialiste Kasavubu asalisa ata 1 mètre ya balabala te ata kutu dispensaire batonga te na période ya Kasavubu 5 ans likolo ya impérialiste lelo soki bazosala baconstitution biso tosenga tosala na marche tokenda kosenga révision ya constitution à la congolaise biso azali mupikisi na loposo na yo mepona nini te yo petela ye maboko eta lisusu mopo monisa ete azali mobikisi na loposo na biso bayino
matondo mingi bandeko ya presse biso masanga ya bangunza oyo tobelelaka mfumu Kimbangu mpe tokumisaka mfumu Kimbangu oyo babundelaki bonsomi ya mboka oyo po ete mboka oyo ekoka bongo kozwa indépendance na yango oyo bamartire bakende baboma batumba po ete balukaki bonsomi nde na kati na bosangani na biso lelo toyaki awa na palais du peuple mpona koya kotika memo na biso kolandela mabongisi maye mokonzi ya mboka auti kosala po ete concertation nationale ekoka kozala biso tosepeli na yango po ete bayi mboka bavanda bango banso esika moko batala to tokoka kotala mboka lolenge kani tokoki kobongisela yango po ete kimia ekoka bongo kozala mpe na kati ya mabongisi ya constitution elingi ete constitution ebalana na bokoko elingi koloba ebalana na bizaleli bya biso kasi tokosepela te constitution ezala kopi ya bafrançais to constitution ezala kopi ya baanglais ya baallemand po biso na bango toza na barealité moko te tosengi na kati na memo wana na bayi mibeko esika ya bangunza esika ya mfumu Kimbangu ekoka pe bongo kozala pamba te biso bangunza na bosolo nyonso bayi babundelaki indépendance ya mboka ezalaki bangunza me bangunza base retrouvaka te ata esika moko na mayimatali mboka yango nde na motindo wana tosengi te esika ya bangunza pe ekoka kozala mpona nini te na kati ya manaka ya mboka tomona pe le 6 avril tomona pe le 2 juillet tomona pe le 3 octobre tomona pe le 12 octobre mpona nini te na bobosangani nyonso ya minene oyo ekozalaka na mboka oyo bangunza pe babengamaka bangunza pe batia bango na bisika oyo elongobani bana na biso baza kotanga batanga mpona leadership kasi batanga mpona subordination te elingi koloba nini bana batanga mpona kokela kasi bana batanga te mpona koservir bapaya to baservir bato mosusu nzokande baétude universitaire ekumbaka bato na baposa oyo boza na yango na lolenge te bokoka bongo kokela mpe lisusu droit coutumier ezala reconnu na kati ya mibeko ya mboka elingi koloba te bachef de terre bazala reconnu e na kati na yango nde tosengi révision ya loi Bakajika elingi koloba nini loi Bakajika eza koloba mabele pese ya mabele ezali ya leta nzoka mabele na se ya mabele ezali ya bakolo mabele baautochtone nde na motindo wana tosengi te mabele bazongisa yango na autochtone kasi leta azala nde garant na motindo wana tokolikia bakolo mabele bakozala associé na bayebanso balingi koya koinvestir na mabele ya bakolo mabele pamba te kolo mabele ezali autochtone conférence de Berlin ebebiselaka biso makambo mingi ya mingi ezali na kati ya memo kasi na kolikia balini ya minene ezali oyo wana mpona biso bangunza. La constitution pour l'intérêt du peuple congolais. Elingi kolobani, elingi kolobabwe. Considération de la valeur innée. 2. Les sols et les sous-sols appartiennent aux autochtones. Les Congolais de bakolo nango. Totie yo l'État wana le polo géré. Osali madame, osali mabe. Biso de bakolo mabe, les premiers bénéficiaires. Système éducatif, il faut changer.
il faut ekumba biso plus na élite ya création et non na subordination. Biso tosenga biloko wana na période ya honorable Minako tokenda kokotisa yango tosalisi baconférence awa mais problème eza nini majorité ya badirigeant basambelaka na église catholique baza tantôt baprotestant donc bazali presque soki aza na religion chrétienne te na religion islamique or bareligion wana ezopesa bango sens ya nationalisme te sens ya patriotisme te sens ya africanisme te donc omoni maladi monene esika ezali yango wana alors lelo président oyo akontinue ye mpe aza na 15 personnes aza mpe na 7 eza motuna estce aza kosouffrir te ndenge mpe ndeko na ye wana autaki kosouffrir alors soki bango bale mingi elingi kolobake batikela biso mpe tosala ni tolia alors siko peuple akobénéficie mokolo nini soki kodirige mboka ekomi kokende kokota na restaurant mpona koliaka yo na bana no na basi na badirigaka mboka bongo te badirigaka mboka bongo te mais c'est ça alors omoni ke badirigeant na biso mundele alingi bazala toujours bamarionnette ntanga charte de l'impérialisme nazoyebisa bino yango wana omoni sukasuka kaka ifo kaka mopepe ya nzambe ye moko ya lokola ezobeta bamindele kuna bakota na guerre mondiale bapanza bango bapo bazanga ntango ya kogere afrique mpo afrique ezwa badirigeant mpe matali ya sika donc eloko nyonso bokolobaki no faute ya badirigeant na biso batikali kozala na faute te aussi longtemps que système oyo ezokamba oyo bazokuta oyo bango bakoki mpe kodefaire yango me bana force ezali te force eza te kasi faute eza ya bango ntango bango yo ozwi bokonzi oye olobi ke ngai nakosala boye mpona mboka na ngai kende liboso je vais faire face yo moko oti oloba ngo awa eza ke no baa na courage te ya kokabwana na bango nakopesa bandakisa mibale Moïse Kabila alobi nalingi nasala Congo ya bakongole mbela utilize kaka bakolaborateur ne batrahir yeti babeti masasi baboni Sankara ye na révolution ya Burkina Faso alobi tolingi tokomisa Burkina Faso mboka ya bato baza intègre moninga na ye proche collaborateur na ye Blaise Compaoré abomi na complicité ya Houphouët Boigny président ya ancien président ya Côte d'Ivoire na itinda ya Mitterrand do Mitterrand commanditaire koko wana ya Côte d'Ivoire mukolo lokola ye bazo commandé ye po baboma to ba dirigeant africain toza na problème lelo komona nani Macron mais azoka ba dirigeant africain loko mo ba petit ba bitinda tete biloko na fosila mais pour ici là il faut qu'on arme mental ya ba africain donc maman na ngai tozwaka bandakisa oyo ezolekaleka na biteni misusu ata ndenge bozokondane 3e mandat ata ndenge bozokondane baretour nyonso wana kasi na Congo en face awa na ngambo tozalaki na président ancien président de Suba eli na baélection lokola simbaka pétrole ya bafrançais bitumba ebimi na France na Congo Brazza 3 fractions bakokoy baninja na bakobra babundi président Sassou azongi na bokonzi badétrôné oyo alekaka na baélection asilisa mandat te président Sassou aye avandi aninganaka avandi na ye donc biloko nyonso bokolinga bobrandir biso na religion africaine tokozala na biso d'accord na yango te aussi longtemps que b'impérialiste baza na même mise na Afrique biso tokokontinue koatake baeuropéen tokokontinue koloba na bango tokokontinue kaka koincrimine mpe bango parce que bango nde bacriminel bango nde bato bazosala mabe awawa ya oyo ezobebisa Congo mpe Afrique donc bakoki kokimango te yango wana misu na biso eza braqué vers bango yango wana tozokomela bango
yango wana tozokontinue kosenga corona akontinue lokola sa bino bozoloba corona euti epa nzambe mais corona balobi ebimi ezali fuite ya virus ebimaki na yuan kuna na chine eza eloko bango moko nde mutu bakreaki yango. Nani apesaki mayele epai na bango mpo bakreye corona? Nani apesaki bango mayele? Nzambe ye moko te. Nani akreyaki fuite wana? Kasi biso ntango totindelaki bango mikanda tolobaki ke mabe oyo bokobeta meleko wuta na orient. Soko olingi otangela bango batelespectateur ata na tour ekoya mokanda tokomela bango tomensiona biso netinda tozwaki toyebisa bango bongo soki euti kuna na Asie mais si eza prévu na programme parce que corona baafricain batika kobanga ngo lelo ye wana alamuki biso tolobaki ke awa eza te ye wana alamuki kuna awa mpe azosala eloko te ba 46 000 contaminés par jour 26 000 na état ya nene ya réanimation na Congo ezosalema te parce que eza fimbu bango bazobeta. Donc bacongolais soki bayokaki message ya nzambe ya solo ya bakoko na nzela ya mobikisi na biso mokili mbangu balingaki basosola boye mama tokomi na periode oyo ezalaki lokola na Egypte. Biso ntango tozokolonize bana Israel toza koesclavagize bango ntango bakomaki na periode na bango ya libération nzambe akomaki kobeta Egypte ya Pharaon na le 10 plaies kaka mpo totika bango bakende lokola tosante etaki toboyaki kotika bango emokolo moko ntango boyokaka ke Pharaon azalaki englouti na mai ezalaki teke bazolanda boye bake baginde na mai non Égypte esibisaki donc engloutement ya nini ya mai et puis nzambe abetaki yango na banaufrage abetaki yango na destruction oyo esalaki ke crise ekota makasi na Afrique mpona kolibere bana Israel et non Moïse akabolaki mai na nzi ntango bayaka na koko na ye nani Joseph so akabolaka mai mpo bakota mpo ye na ntango akobima akabola mai canal de Suez esika wana bafongoli yango lelo kala ezalaki terre ferme leka na yo mer rouge na mer méditerranée ezalaki ya kokutana te ekutani na ntango batimoli canal de Suez nzela bazala kolekela ya makolo yango wana donc soki balingi bazonga bakozongela nzela wana bakokende te bakosaka bato te no miracle ezalaki oyo baliaki man du ciel baliaka mayebo man du ciel eza mayebo ozomona non tokende na baréalité baya kokosa bato te lelo baya komona bato lokola bazoba ya kosakanela te man du ciel elingi babilei man du ciel elingi baka bilei ya nzambe oyo bosali te baza kolia mayebo na désert alors bango biso mpe tobetamaki lelo mpe bango bazobeta te biso tozosenga na badirigant tobi lokola Afrique edepandaka na Europe tomibongisa le temps bango bazobetama biso awa tobanda kosala deja babilanga toprépare deja baterrain ntango bandeko bakoya bakokomela wapi nini tokosala ntango crise ya makasi ekokota parce que soki lelo guerre ebandi par exemple en Europe tosatendre ke bandeko na biso baza kuna bakokima bakoya bakokomela wana tokobomba bango wana omoni oyo mfumukusu ye azoloba bongo mais soki mfumukusu na 2017 akomelaki baeuropéen mikanda oyo réalité bozomona yango lelo ke Europe lelo ezobetama na bakalamité naturelle na bamoto oyo bino bopelisi na alimenti te bongo siko guerre mondiale ekozala incontournable mais soki Asie asali bamandoki ya makasi po un jour ebeta soki Europe asali bamandoki ya makasi finalité ekobeta kaka alors Afrique aza na mandoki te donc elingi koloba ke ntango guerre wana ekozala Afrique akobunda te omoni oyo asali mandoki te alors ntango bakoluka nani akokoma leader oyo akodirige monde parce que fo kaka babunda po moko fo abima motu adirige monde or lokola Europe edirigeaki ye nde moto akozala détrôné po Asie amata ata bango bazopimela
Asie, Afrique, bakokoka kuampesha yango te parce que Afrique azolongwa na maboko ya Europe, il faut akota nanu ndambu na Asie. Biso eloko tozobunda nango na kati wana ezali ete colonisation asiatique oyo eza prévu mpona 600 ans esalema te. Donc tosala lokola moto akobimiso na prison azolinga akende kotya yo na boloko na ye, yo ndima bimisa yo. Me ntango bokokóma na nzela lokola si bokomi libanda alobaluki na yo, esika ozela akende kokomisa susu na boloko na ye. Nde wana tozondima sikoyo Asie asala lokola azwa nanu biso. Soki abimisi biso kaka ye mpe tozobalukela ye mpo ye mpe meme mayele kaka baeuropéen bayaka nango mayele mabe wana yango ye mpe kaka azoya nango. Ye mpe azoyela baintere na ye. Baeuropéen bayaki na système ya bière kolangusa biso na babière na badiamba, ye aye na bazododo bawhiski moni. Donc ye basali na babière na nyonso, donc nyonso bazosalela biso, donc nyonso Europe yango mpe ye azoya nango kaka. Donc ye kutu omona misu neti azomona te ti ndenge bomoni bakoti na banini, omoni bango baeuropéen bazokosa. Oh non, omoni baasiatique basali bamagasin ntina basite. Colonisation asiatique eza makasi lelo ndenge eza wana soki oke na mboka lokola Angola. Angola bazopermettre te asiatique ou bien étranger asala commerce oyo eza en détail oyo banationaux bakosala. Ils ont permettre bango basala commerce vente en gros, mais awa lelo na ba quartier ya mikie ozokuta ba asiatique ba indien bazosa ba boutique kuna. Mais ba européen ba grec na ba portugais basala ki yango wate. Quartier Faucon-Belle, les alaki quartier. Lelo Congo donc même système ya tika na yo. Ezaka komoni bato wana faut kotelemela bango kana mopepa ko bengana. Il faut to koma na mokili ya kosala. Lelo ba dirigeant na biso va comprendre que pour te libérer Congo, il faut te libérer mentali ya peuple. Ce qui peuple azolo ba ke ngana uta ngai pe ndenge nazabu na ute pa nzambe. Molimo na ngai ute pa nzambe. Na ye pona na sala œuvre oye kosunga bandeko na nga. To ndimana nengo balanga azana likabonini na ndimango. Nengo balanga pa ndima moninga to ndimani Afrique pone mateza na ngoli kamba pete parce que ndeko na sali tablette soki biso nyonso toke kosomba ba tablette na ye elingi kolobake akomultiplier yango ti bakosala usine esalaka ba tablette. Problème bino bozolobake non l'état soutenir ye te liboso baconsommateur bato baa na problème. Oyo moto mwinda asali tika oyo moto mwinda nde sika ezoboma biso. Mais ce qui est ndimi baninga na biso to ndimani nengo balanga sala ka émission na ye bien azalaka na mituna moko malamu et encourager bino au lobby le sous bosala lisusu plus connect. Maintenant madame wana française wana nde omoni biloko wana Comment vraiment tokomi na suka ya lelo penza tokomi na suka. En tout cas matondo mingi na koyandola na mituna ya biso. Eza mokola suka te tokoya en tout cas mpo na bino ka nde tolobaka ke ezali ebele ya koloba matondo mingi na bandeko ya technique bandeko na ngai oyo bayaki elongo na ngai mpe bandeko ya kufamu natombeli bino baevanse olandaki biso mokolo molamu tokutani na mikolo ezali koya matondo. Les constats et couleurs d'Ikiré Jean-Marie Vanot à la cérémonie de mariage de Maman Kamampasiko à Bruxelles peut aussi nous inspirer à bien comprendre notre responsabilité à travers le monde. Regardez ce que vous avez fait. C'est triste. Avec cela, vous vous dites kimbanguiste? Non. Je connais votre chef spirituel. On s'était retrouvés un jour ensemble au Palais Royal. C'était un homme d'une autre nature. Ce que vous avez fait, cela ne reflète aucunement sa façon d'être. Avec ce que vous avez fait là, vous ne pouvez vous revendiquer de Kimbangu. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Kimbangu était un homme violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort.
Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a de photos de lui. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Le kimbanguisme n'est pas une petite religion. C'est une des grandes religions du monde qui s'inscrit dans les grands courants de pensée. C'est une religion au même titre que l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbanguisme. Baindo balinga te kombo kaka vu. Futuka. Ata oza moke monene molai mokuse kombo kaka vu. Futuka. O mawe. Oh, ma.